D'autre part, dès qu'on a vu ce chercher des balles, après qu'on limbo la question vraiment bien. Ok. Bah il y a qui go tourner, il y a qui attali ça bon, qui na maison mais bon on est go travailler, n'engue ni pour faire ça le meilleur. Le col a secret à Makambo. Secret à Makambo. Parce que bobane ko pesa bino nyoto ba meilleur secret na bino zagini. Réponse à faire rigolo la c'est les bon secret d'ailleurs travail. Oya mutuya ya ngwana. Les na makamusu te to meka ko sangisa makambo bilete ya bisa bonga réponse à pesa bango ezala esprit ya ko travailler il faut que ba ko zana makambo ko pesa toujours les mêmes secret na biso ngona ba répéter belé ko zana ba discipline ya musala ko ki ba répétition te secret na biso ya ngona. D'autre part to le baga eloko moko trophée na disque d'or ezala récompense ya maison de disques ou soit auditeur. Donc il y a mutuya yango wana. Yango zalaka siko ke tozala fier na nini. Banani basombi muziki, banani ba consommer yango. Ya mutuya ki yango wana. Tozala fier na makamunyo. To ndesi ngala banga makamunyo so to wana te pona nini. Ezali récompense ya maison de disques ou soit auditeur. Donc ezalaka na maison de disques on limi engagement. Soki bazana sincérité ki bazana bénéfique. Na musala oyo sala ki bango na contrat obo signaki ceux qui battent sincérité ba roye bakete 50 000 exemplaires ou ekendela na ba plateforme bato ba télécharger o ba sombio o mériter que za ka course na mutute parce que za récompense ya maison de 10 ou soit il y a producteur donc et là mutu vraiment autre robeta c'était longa. D'autre part, ce que le dit, déjà déjà na bekolo de ce salamaka déjà. Tant que le dit déjà, ils ont reconnaître ma vidéo parce que d'ailleurs déjà pilier à l'ombre makia. Donc azali na identité à OK Jazz. Donc il y a mutu ya ngomoni kete, to yé ba kopé ça les meilleurs pour nani pour rassurer. Ba fanatique, il y a musique, ba amoura bonne musique de total ça kete. Et espoir père élève ça la continuité ya malamu to longo la kara venaki muté amabi parce que musique il est le so total ngo déjà appréciation na ba texte ba nzembo so bo ça déjà loka malamu vraiment tous a déjà ba bénéficiaire donc bénéfice na biso zalini il faut ba mélodie bien ba nzembo bien et ta ke pe bato ba tekela bato ba nzembo ba koma na songi ya bango moko so ba yembi ba nzembo yoka na raté mais ceux qui ba teke sali succès ba ye ba raté ba sacrifice ni ça la maka ba nzembo na yoka na bango ba ye ba ngote ya passe auto subir na musique na biso la ninga kilelo ya ngwana ngomoni ke to souffrir ya ngomonaka formation et outaka déjà état d'esprit ya moto bonné ko travailler na ye o yende moto azalaka le seul musicien auto solo o ya créer ka chorégraphie choré o ne sa utana maison mais a oyebi so kete o era bande ko sala chorégraphie moko to beta be to bina be to sala be rumba alors pas na chorégraphe te ye moko mteye la rêve ma pour parce que yebi ma ko bina parce que ko bina wana ba tebe ba bosala ngo ezalaka déjà kiyaka. Ok. Oh mon a déjà Robina makolo on était déjà qui a déjà oh batwasani oh ba mon a déjà mais ta kaza déjà ma musicien oh ya zala so solo na ba musicien nyoto bazala na woni na ba longwa ba mon a gete c'est 100% c'est 50% ko l'orchestre atala déjà ko faire partie déjà na nini na chorégraphie oh ya muto yango. D'autre part les ali sentiments na bango parce que na bango to na mutabi musique ya zate moyen na kota la calcul na bango ki zate. Parce que so otali na makambo nyoso to wana ezalaka récompense ya producteur to tika ko sanisa makambe belé o ezali parce que toye ba identité o biso do betaka ezana banzembo to ba seben to dala banzembo ya rumba o ba benga na portugais mistura donc ba sangisaka yango mais biso do mo mi pesa kaka to yambana to simbana to sotaka ba générique te po lelo koma na makambo ele ko loba bongo te ke so yo beti bongo et puis si les meilleurs te identité na biso de la depuis rumba ça fait nuit d'état depuis musique ça ni et banda eloka sika ezati o bango balinga ba memela biso ba yebi musique te condition ya cause ya musique ba yebi yango te yango mona seniti moyena kota na bateau ba lobaki wana taki ba yebi musique te pe na yebi pe ba calcul na bango te moyena embrasser idée na bango ezati vraiment ninga makamno ce kembela tous à la claire pour la ligne de la racine pour na vana ba OK o ya mutu ezala ndenge au moins à partir ba studio bila comme ça va créer belé c'est le comme ça on a fait 4 écrits na 4 écrits et répète ça toujours le meilleur siko c'est là on charge pour l'année tant que comme organiser na ba concert à minene et comme à Bill Gitton a ebike ma biala a faible na danse nani Adjan a faible na danse il faut Bill aïe ba ko diriger spectacle alors toujours na katikati il est muto diriger bino na ba makamuna to brosala siko yo rôle ya seleo na big to ce qu'on a au salon on attend et là toujours c'est le brosala
yango monaka bazalaki nécessaire na musala o banosani ke bane ko sala ko différencier le côté pour na polémique biso na ba age to bima na mokili moyen to pesa bato sous chance te pour to suka na polémique exact. Voilà, bonjour chers internautes, vous qui suivez sur Congo SNO Plus Télévision, c'est de moi le votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un vrai plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui me suivent en net. Merci à nos fidèles partenaires, merci à 100% polémique, merci à toutes ces personnes. Oh, bazali ko landa biso partout bozali libanda mboka bozali na kati ya mboka bozali na ba fin fond ya mboka na biso République démocratique du Congo ko la pa bozali na pesa bino makasi ya ko landa biso tango iso ya ko partager ka ba émission na biso et puis ya motu ya mingi ezali ete bon like beau commentaire vous rappelez quoi motu parce que biso de notre côté on est censé vous informer, vous former, vous divertir même mais ça mon ça que message aussi la tango iso na ba émission na biso bozali awa pona ko beta mai matali kitso ya mboka na biso pona ko beta mai matali musique en particulier ya mboka na biso et de tous attaques pour progresser lolenge moko ya bongo tozali awana ko star mavinga ndenge ezalaka toujours pona ko banda entrée de jeu par rapport à la émission on ndenge ezalaka toujours to sur la masolo telle culture na biso déjà azali na ngabo na biso ko star mavinga. Bonjour, bonne santé. Merci beaucoup Mohamed Saïdi Kevin toujours kolo akobate la biso pe akopesa biso bilei na mokolo pe nzambe ako faciliter pe akoza pe mana biso na tango o yemoko alingi ke vraiment merci beaucoup na bato noto bazili bakoro na biso pe na mosika pe na boke bion sodo ki merci encore na Clarisse de Canto Clarisse Lutadi la Chaga Lutadi la amigo Jean Lutadi la vraiment kolo ayeba ko ça na bino vraiment ke nyoto ça la bien Chaga Lutadi la kolo abatela toujours boss papi matalatala matos donc na yebi ke makamunyo tout et ça très bien que na présence sous ça toi sur na ndenge sous ya malako veja oli otudi vraiment na ndenge ça la toujours père na biso o azara na biso nyoto jamule kanza o brit na ndenge makamunyo tout ça la vraiment que ve polin son moto kolo abateo na musika que ozali avec colonel Michel Wemba donc pardon? Wembo. Mon colonel Michel Wembo de Kikolo ayeba ko batelao na mosika ozali na kati ya musala de kinabi ke maramna c'est là toujours dans les bons. Merci encore à Kevin Mohamed Saïd. Voilà, connaisseur mavinga to banana ko solo masolo de musique na biso lo lengo zo moni musique na biso est-ce que ko mala moto ko ke mabe. Kevin musique na biso d'arabien depuis ebotama déjà dans l'arabien mais batamité mamabe bazolinga babe bisa culture na biso. On a biso moro pe topé bataki di ba surtout ba mora bonne musique na ba fanatique orchestre bazan a tendance autre rôle mbate vita imanezala de toujours bongo ba orchestre seigneur tout nenge kedela bongo mais kerel wana siko photo tala ke toza ba bénéficiaire nani nanini o epesa biso ka pasi na mokolo ke yangwana vraiment que musique na biso ya toujours noble musique na biso dali métier moko pétrole ba toujours da noble ezali cop moko be oh moutonio toi ebi ko salango vraiment ko dala toujours bénéficiaire yango mona ke merci encore na ba adolenga ba polo kamba ba wendo kolosoi ba ariboane ba to ba nyoko mai pona musique na biso po ba s'inspirer qui est pas ya roi David o ya Bible parce que était pas que na ke la cité mais azo ki tan ko yembela nzambe na donc o ya mutoya vraiment que musique na biso te ba ko soutenir yango to rasirango et to sécuriser yango donc ils ont kende vraiment na kati ya libulo parce que génération zo kende o ceux qui totaille lokola ba doyen o ba tika na musique na biso ceux ba sécuriser yango te vraiment musique na biso vraiment e bunga nzela pe to comme ba échec par rapport en Afrique to zali batali bosso mais to perdre marambebele voilà connaisseur mavinga tant ozoyi ko ba lelo musique na biso ba wendo kolosé ba nyoko maki na kati ya musique so ko nyoka ndongo zaki par rapport ya nini pour souffrir na façon que cause inspiration pour na kosala musique pour vendre na makambo o ebomaki bango kete appréciation o ebomaka bango yango wana parce que tante ya kosala orchestre c'est-à-dire pour sécuriser yango et que Chamala Joseph Kabasele Grand Calais azwaki temps ya kozwa temps ya ko sécuriser musique na biso kosala eloko ya mutu ba bengi lokola appréciation o ya mutu ya ki yango wana ngomona ngala benga rama papa na mulu bazali mère musique moderne oyo ya Congo ceux qui étaient le tongo za na respecter yango mona ba kibe batika kiba ba ya na mboka oyo pona nini kete ba meka ko copier musique na biso pona mboka na ba ko malokola charanga donc oyo mutu ya ki yango na vraiment ki yango mona to senga bango merci ceux qui ba pensaki na makambo te mais lelo pe métier auto balokwa netike makambo eteli mindule to ngo to za na biso vraiment na considération te grâce à nzela na bango yango lelo biso pe tozwaka temps ya ko sepela na musique ceux bango bazala kite
mbele mbele zama passe pour na biso voilà quand la musique congolaise ya lolenge nango ya kozalela est-ce que musique congolaise identité nango vraie identité ya musique congolaise aka rumba tu za pe na ba style mususu donc d'autre part toza na ba tribu surtout eza na identité musique na bango OK yango mona toza riche parce que école na école eza na identité na bango à part musique oyo to betaka biso nyoto ya ba orchestre ya songolo pakala baza pe na ba école na bango mais soki bazo betela biso musique oyo ba bengi lokola rumba odemba fiesta o na makamuno surtout ndenge komela biso yango to senga bango ka chapeau mais soki to longi na ndenge ya ba orchestre oyo eza na kati ya province de Kinshasa o ba pesa toujours le meilleur mais chaque tribu eza na identité ya musique na yango vraiment yango to benga rite to riche na musique so otali musique ya basonge okopa nango otali musique ya baluba okopa nango otala musique ya ndakisa ya ndenge na ndenge vraiment na ndenge makambo de salaka na ndenge kendela OK voilà eza olengi nango Konista Mavinga déjà le tozana ba papa Franco tozana ba papa tozalaka nazobeta masona bango bongo lokola ba légende parce que ba leka ki moi vite fait tozana ba papa tozaki na ba papa Madilu tozaki na ba tebe ba leka na musique na biso banani oyo lelo à chaque instant, à chaque fois que célébrer ma musique pour la rumba, autre au tchaka bon le ba piller le cola bateau ba tika penanze na malamba de kola. D'autre part, ce que le dit déjà déjà na bekolo de chez Salamaga déjà. OK. Tant le dit déjà ils ont reconnaître ma Madilu parce que d'ailleurs déjà pilier à l'ombo makia. Donc azali na identité à OK jazz. Donc il y a mutu ya ngomoni kete to yeba ko pesa les meilleurs pour na nini pour rassurer. Ba fanatique ya musique, ba moura bonne musique de total ça kete. Espoir père élève ça la continuité ya malamu to longo la kaka venir ki muté amabi parce que musique il est le so dotal ngo déjà appréciation na ba texte ba nzembo so bo ça déjà loka malamu vraiment to déjà ba bénéficiaire donc bénéfice na biso zali nini il faut ba mélodie à bien ba nzembo à bien et ta ke pe bateau ba tekela ka bateau ba nzembo ba koma na songi ya bango moko bango moso ba yembi ba nzembo yoka na raté mais ceux qui ba teke sali succès ba ye ba raté ba sacrifice ni ça la pour ba nzembo na yoka na bango ba ye ba ngote ya passe auto subir na musique na biso la ninga kilelo ya ngwana ngomoni ke to souffrir kota longe musique na biso zali est-ce relève kozala eza penza assuré to relève que zala mais communauté congolaise ba moura bonne musique na ba fanatique orchestre tellement balongwa na bango ba yaka ba kitara donc c'est basi conscience ya ko pesa chance ba pesa ba tukala o se pela na musicien songolo pakala mais o ko yeba que orchestre so beti concert na ya melele komi que fula na beta concert na ya te bo mi pesa ba identité na kanai mais te ke ba kolo orchestre à part ba staff na bango ko eza mutuya ki angwana mais yo ndimi que o embrasser même na caractère orchestre na comportement au route ba yebi yote la kolo orchestre mais o komi ko yina ba orchestre ba ninga donc ya passe de komi ko sibi pour na musique na biso ki angwana kala zo omona gete so omoni ke zaiko bimisi disque omoni ke Victoria bimisi oromona ke choc sari bimisi oromona OK jazz bimisi oromona wenge bimisi oromona quartier la te bimisi oromona pire bakube bimisi oromona ba orchestre belé nyo tout le monde et bimisa viva la musique akili ozomona tout le monde tozana identité moko bolingo wana batu nyo tout ba no se pena musique mais lele comment la tendance mais odozo ku même na chance ya kopesa orchestre mo bimisa ki disque c'est ko lingu to yo na kamna bango te donc yo pose ali kete o embrasser orchestre moko boy donc o no to baninga ba osala le mal ou le bon ou le pesa bango chance te donc yo mona kete qui fanatisme comme ko boma musique na biso OK donc ya mutu yango voilà qui fanatisme comme ma musique tout comme on a l'artiste Fally pour parler comme ça album formé 100% rumba on a une chanson qui a rumba na kati wana et autre soit disque d'or na kati ya Snap album ezui yaki cerner le la disque d'or export na kati ya Snap pour na yo Konista to ko ba album on ezaki pena riche na ba mélodie. D'autre part, le bagage comme trophée, na disque d'or et ça la récompense, il y a maison de disques ou soit si auditeur. Donc il y a mutuya yango. Yango za la rasiko que tu dois la fier na nini. Banani ba sombi musique, banani ba consommer yango. Ya mutuya ki yango na to za la fier na makamunyo. Tu ne singa la banga na makamunyo ça toi na te pona ni. Et ça li récompense, il y a maison de disques ou soit auditeur. Donc ça la maison de disques au limite engagement. Ce qui bazana sincérité, qui bazana bénéfique. Na musala oyo sala ki bango na contrat o bosinyaki soki baza na sincérité ba roye bagete 50 000 exemplaires o ekendela na ba plateforme bato ba télécharger o ba sombi o mérité ezalaka course na mutute parce que za récompense ya maison de 10 ou soit ya pro ya producteur donc eloko mutu vraiment autre robeta c'était longa yango na mais pour chapeau na ndeko na biso ce qui a mérité eloko na vraiment tout ça ba frère ezali toujours
critique congolaise qui est liboso azo sala eloko do pesa les meilleurs pour natana e oya mutu ya vraiment ki angwana toza conscience na biso te ba ko pousser et réflexion na biso ngo mona tant to va na boss papi matalata la ma ou soit to va ina gigi da coach afirité bana binza to yeba ka le lengeni to ko sola ou soit so to soli par exemple na Edi Mosengo to yeba ndengeni to ko bongisa makambo ndenge sani ndenge kindela ya mutu yake yango donc il faut to yeba ka kete récompense wana utaka na maison de disques ou soit producteur bako récompenser yo na musala oyo bodo sala na bango toujours en cheval. Okay. Mais pour certaines personnes, pour accompagner l'artiste et sur le plan médiatique, moi, je la polémique comme quoi, le la musique na biso, mbala liboso album rumba ezo disque d'or ya solo za ofali pour autre chose. D'autre part, tozana na berre rebelle surtout biso mongo lelo to silisa ba animateur Valère. Zo ga netala makino mboka na biso ezalaki identité ya Zaiko au mona logo na netigete. Philippe Mbela betela ngo biso toujours na kati ya Fortunaire na ye. Mais siko pona ni to koma ko luka to bebisa makambo e concerner makambo ya musique. To za suna posa ba animateur te. To koma ko vocabiliser na makambo no to ya rumba. So ka to koma ko perdre identité na biso moko. Rumba za copie na biso mais identité auto zalaki ngo lelo ba animateur bazala suna valeur te ba animateur bazala suna sensité pour la nini biso moko to koma ko hypothéquer ba makambo nyoto ezai comme identité na biso. Le tokomi ko perdre ba identité na biso pour la nini to koma ko embrasser rumba. Ya to lo barake ruenge musique 4x4 so yaki pour la rumba mais le sani to yeba yango. Mais tellement yaki na identité yango suma yango so ki pesi esika. Donc ya mutuya oyoyo to senga kaka merci na musala nyoto ezozela. Mais disque d'or ngo na communauté na biso apesa na ngo biso na nenga mabe. Ba pesa ngo ndenge parce que tu es dans le orchestre, na bateau nyo surtout ba betelo misala na bateau bazan engagement na kati orchestre non, il faut pas mériter disque d'or. Les arabes disque d'or na kati orchestre orchestre mobima na façon nini na mona yango na biso na biso. Tant bazo pesa yango ba pesa chacun Pasi Benji bateau tout on bazana mutu na muta mérité disque d'or neta ke ba compositeur oyo ba tiaki lokola ndeti makamuna bango na kati ya disque. Donc ya mutuya ki yango wana. Yango mona oya biso ko magara ba pesi biso moko nzora ndi photo mérité na ba musicien o ba compagnie o ba benga lokola komba ba droit voisin. Donc ya mutuya ki yango na toyi ba ko bongisa makambo na biso po to mérita yango po parce que tozo bimisa be énergie belé mais récompense il y a disque d'or et ezalaka moko. Zoka ne ba pays mususu mona orchestre bobimane bobeta wana egoza ata groupe d'accompagnement. Mais na bateau nyoto ba bengaka oya ya sala intervention abenga ngo combat droit voisin. Donc batutu ba osani ba wi ko mériter mais pas na biso et pesa kaka mwana eloko moko yé mais bateau nyoto ba sali ba travail. Il n'y a pas na biso. Pompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi e kimayo, kimobali e telemaka bien te. Awa yo kayango e telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge obimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde, interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker, bikalibela, olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe esalemi na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Voilà, question qu'on a été posée dans le baki. Est-ce que pour la bande de Kouana, mon souvenir de ça, analyse le album rumba ya liboso na musique congolaise ou disque d'or ya solo ezaka reformer cette fois. D'autre part les ali sentiments na bango parce que na bango tona mutebi musique ya zate moyen na kota la calcul na bango ki zate
parce que so otali na makambo nyonso to wana ezalaka récompense ya producteur totika kosangisaka makambo ebele oyo ezali mpo parce que toyebaka baidentité oyo biso tobetaka eza na banzembo toyaka baseben tozala banzembo ya rumba oyo babengaka na portugais mistura donc basangisaka yango mais biso tokoma omipesa kaka toyambana tosimbana tosotaka bagénérique te mpo lelo ekoma na makambo elingi koloba bongo teke soki ebeti bongo epesi le meilleur te identité na biso ezala depuis rumba ça fait nuit d'état depuis musique esani ebanda eloko ya sika eza te oyo bango balinga bamemela biso bayebi musique te condition ya cause ya musique bayebi yango te yango mona seniti moyen na kota na bato oyo balobaki wana taki bayebi musique te mpe nayebi mpe bakalikile na bango te moyen na embrase idée na bango exact vraiment ni makambo ce kendela voilà Konisa Mavinga lelo namoni na kaki émission moko ya ex musicien moko ya quartier latin qui nous révèle aujourd'hui que Ferrego Lazaki moto autant ya ki quartier latin créé ki mo mbri na kati wana et lelo ezaki na bandeko be na kati ya quartier te balinga ki penza présence à Ferrete donc présence à Ferrete chara bato ko vraiment à l'aise est-ce que na ndenge yo beli musique ya lelo Ferrete ndinga les gars passage na kati ya quartier latin et dérangera bandeko mosusu donc d'autre part eza na ba calculo bato basala rani o bakendaka nango moto nyonso toza comme venant comme blédard na place au bateau déjà basala déjà lisanga na bango basala cohésion na bango soki moto amayele aye eza na bato mosusu bakosepela to bakisa un plus mais soki bato mosusu bazala naki balingi te ke moto amayele moko aza wana ekezala mpe zunguluke tolingaka kopesa charge te parce que quartier latin ezali orchestre ya moto moto nde ayebaka ndenge nini ya kogérer yango donc c'est ça le problème donc ke balinga faire te tellement soki oza venant na kati ya orchestre ya bato ekezala pasi mpo na bato basani baembrase yo pasi ke bato balingo na facilité donc ya pasi yango wana oyo toza kosibir na makambo etali mindule na biso yango oyo tozosibir na kati ya mindule na biso yango wana mais Konisa Mavinga c'est toujours la même personne qui nous dit aujourd'hui que amona Montana amona ba musicien belé à quartier la terre luka faire rigola pour na luka faire rigola c'est bango véhicule secret na bango ya kati ya maison sur les akinini est-ce que maison ezali na moi secret moko faire rigola pendant que détenir yango d'autre part ndeko na biso chiche de balle akokai ko limbo la question vraiment bien te ba yaki ko tuna yeki atali sa bango na maison mais ba on est ko travailler ndenge ni pour pesa le meilleur lokola secret ya makambo moko parce que bobane ko pesa bino nyoto ba meilleur secret na bino ezaki nini réponse à faire rigola comme c'est les bango ezaki secret daiga travail oya mutuya yango wana ezaki na makambo musu te to meka ko sangisaka makambo bilete ya bisa bongo réponse à pesa bango ezalaka esprit ya ko travailler il faut koyeba kozala na makambo ko pesa toujours le meilleur secret na biso yango na ba répéter belé kozala na ba discipline ya musala kokimaka ba répétition te secret na biso ya mona tango bakei faire rigola maman avani ni atuni ma daki quartier latin ndenge banoko vanda bongo daki barne ko boule biso na musika lokola tonne ko travail ko ba robot lokola na gwa lokola ne daki ka secret travail qui ba ndenge obni bono na ba conseil ke bo pesa biso secret ni bono travail nango d'ailleurs réponse à pesa ba ngo mona ekete moi to continuer sur selon ce délai mais pour certaines personnes bazaka na kati ya musique o babi bazana moi maîtrise ya musique mia ba musu ba que quartier latin en termes d'orchestration on a quartier des orchestration kuba koleka o ezaka na kati ya wenge mais comment ba on est sur wenge d'autre part eza na makambo wenge eza na ba système na bango mona lelo auto beta de secret o ba bengaka live ke muta uta na wenge za pasi ke na prestation mo botiki bango kete ke batu bazala fatigué ke batu basani balemba on ezali ma esprit ya formation oyo wera zoka ta ko transmettre na ba pilier na pe na ba poulet na pourquoi na ba conseil no se betaka ekotele ya wera ko sana ba kamunyo tout et kokanité na ba orchestre tout différence wana différence à côté ni parce que wera côté na cheval wera côté na moto wera bimi na se tout ça na makamunyo tout ndenge sala rani ndenge zela aroya ta musutu ke système n'est pas kota il faut un événement moko ba kota pamba te et puis ça boza na communication na public yo ba yosani ba kotala yango ba no mona différence ke ba makamunya so to wana o ekendera makambe belebe yango mona ta ba barate na maison mais école de formation pour formation ezali état d'esprit formation ezali kete attitude au président la bina zaranango ate sabino ke misate na podium musicien soko ye par exemple na matanga soki batu baze belé avokita il faut ya boy musicien soko ye tala tout ça ninge za la bodoki et thème il a podium na makamunya so to wana ezo faire partie na formation
attitude na soki fula bato eza okoya ndenge nini ba otalitsa makambo nyonso to wana eliki oloba te parce que tout le monde abula formation ezalaka mpo na voix te formation ezali état d'esprit ya moto botambola nango moto avant na bino ntango tolobaka te oyo soda dsp ke te tosala nini boye formation babengaka bango baformation basoda ya Mobutu donc c'est-à-dire tant que Mobutu a nobimisa le meilleur na ye et pour na bato wana bakende kozwa baformation na baisraël bakende baegypte bakende batunisie et tant que yabimisaki yango babarete toza dsp bien formé basoda ya Mobutu formation eutaka bongo parce que moto abotamaka deya soldat reprendre oh non c'est comme la rabiso na vie tozala déjà ba soldat tokoyeba ndenge nini ya kotransmettre oyo tozomona na kati na vie na biso yango monaka formation eutaka déjà état d'esprit ya moto bonde ko travailler na ye oyo nde moto azalaka le seul musicien oyo tozosola oyo akreaka chorégraphie choré oyo nyonso auta na maison mais aoyebi soki te wera bande kosala chorégraphie ye moko tokobeta boye tokobina boye tokosala berumba alors avant na chorégraphe te ye moko moto eyelaka ye vraiment po parce que ayebima kobina parce que kobina wana bato ebe babosala yango ezalaka déjà kiyaka oyo omonaka deja kobinaka makolo wana eza déjà kiyaka déjà oyo bato basali oyo bamonaka déjà nango mais taka aza déjà ma musicien oyo azalaka soki osololi na bamusicien nyonso bazalaka na wengi na oyo balongwa bamonaka te c'est 100%, c'est 50%, pour l'orchestre, ça a déjà faire partie déjà de la chorégraphie. Voilà, maintenant on va dire cela où ensemble comme formateur, on va image moko et réapparaître dans les réseaux sociaux déjà. Oh, vous avez une émission, il y a Kala, il y a J3, on va dire qu'on va ensemble comme formateur, le bureau ensemble là vous allez formateur, montazana talana, il y a un mégata mususu. Kwa kwa maninga yembeli contrairement à la mission mususu na kati ya maison baneko il y a deux groupes wera na motel tam solo hemo. Et là, on y a surtout, ce qui est musicien en Nzembo, et qui est présent dans la caprice na bango. Ok. On connaît que la peine Nzembo na kati ya studio. On connaît que la peine Nzembo pe na tango ya police. Oh, y a pas ces arrangements qu'on a biso J3 ndenge wera a rejeter. J3 maison mère parce que comment il a sabotage à ma calcul. Il y a d'autres travail na maison mère maison en vieux quartier la terre, tant musu kuna ozotin ko sani, ya ko s'exprimer. Orchestre na orchestre ezali na identité nango, orchestre ezali na lo lenge nango. Donc il y a ba neko boulé le quoi l'étiquette, ba négligence fait comme rato. Comment ka J3 wana comme ko interpréter tam so wera zo remarquer que ya mabe que comment moi noyo à travailler dans quatre orchestre ba les bogards ba travailler mais J3 ko travailler ngai a komi ko bunga na maloba yango mona ya passe yango wana et comme il cola un peu de négligence il y a boulé que kuna mena kata quartier la été na revivre vraiment danger par rapport à maison mère mais pas ça que na o ya calculer qu'ils sont vraiment à ça à 5% il y a le meilleur. Après ça 5% de vente. Disque sur le qui c'est total on a disque. J'ai trop na kata quartier la taille mbaka nini asala ka musala nini oya mutuya ke yango. Mais après ça le meilleur même na kata quartier la taille o bazelaki yango yela bisoto. Reprends. Yango mona ka kanda wana atika na Nzembo na studio na ta présent. OK. Yanga kindanga na bakaliki na kinda quartier la taille si pe le comme parisien. C'est quoi ba un igno surtout wana ki akoyebisa kete wera wa osi na bia aza muta lokuta wera yo soana opesa na chance abano gangela wera makasi et donc c'est même mbote kutu temps sur ba ya mo passi sans na clip et wera fandi bando soana jito ki baloka atika ko santé pour parce que tout le monde ça ni ya sala on yango mona ke mutu so longa na kata orchestre même mutu da ina kata musique so ba sala so musique te akosa ne loko ni na mutu ya so ça sur musique te akosa ni solo ni na mutu ya ke ekombrier makambo ebele kwa mutu ya kwani awe sabino na musique kuna za na kisi musique za na bakalikini boye musique za na makambo boye be mabe akosa ni ayebisa bino na lolenge moko be ya bien te mais ça va continuer musique au test sabino na musique na carrière na yenda ba talent o ezaka katina mais ta ke ya zata bi na wera ba kuta na te fa ko c'est la wera maka makam et ni ko lo bate esprit to ba esprit wenge ezarane caractère ya wera. Et c'est politesse. Et ça qui est politesse, c'était un respect. Ce qu'on a calculé, oh ya lingara, ah il a des bisous ne pas y sarabattre dans ma drap des mensonges. Que n'a pas si wera na no gangela wera. Eh bisous notre zala. J3 te senenga moi j'étais là. Tana makambebele pour wera dans ka. Oh ya J3 na kata maison mère, batuni. Ba yo bisous ba yo souffler wera. Ah. La cause c'est na J3, so moi la cause à l'homme na kata be ya nini na kata tonia à cause ya J3. Couleur de courant na ekuna et les karaté. Est-ce que au gérer bango wera binga azanka botalanga. A salité c'est na makamike pepele wera bi J3.
soki tozwi yo lelo ezali mpona Didier Lacoste. Lacoste. Sikoyo oyebisanga soki oyina moto wana nde balakisi oke na moto nde bonde okana koyoka te na wenge toni ateya mpona ye mais zoka nde ezati ko 12 sikoyo na kati ya public mema ouais J3 basepe na ndenge oyebi mais soki nazwi yo na kati ya orchestre ezali mpona Lacoste bamaya kopanda Lacoste aki mavie na nga nzoka nde mukolo yebi nini akosala na bana mike yanga géré bango na bakalikili wana mais kokota ne pe na kata maison mais fois à la fin ezalaki difficile et ezalaki vraiment que te faire patinda ye la guide était patinda ye donc ezalaki na bato ba comment petit bitinda babindo be faut ba gérer ye na makambe belé soki lokola voir azate soki ezali moto oyo boya ka falo telemena no bato bazana se osala yango te ko pa wera ni osala ngo ndenge ni ko ebike na ko c'est la vie makambo po to kuta na biso te pembe na pe na osala na roya te ngomona la TV to lo baga sembo o eza vrai wana da manko ya kama à Lyon to komo ko luka na ba interview to comme c'est le wala yuma moko be atala ka nega mokili pe chance na ye ba émission atala na ngo yango moye pe akangila mutu kanda ezate pourquoi na bon pourquoi Jidol aleka na ba émission na mo Jidol a démarré wera na ba émission lo balo n'importe quoi makambo kili mais les jours aya na na kati ya répéter wera ça ayamba na ye mais tant bino bozolo bato talaki betake ye mo kata na ete c'est initia yo kala makambo ya ba oya mutuya ki yango na zarabe manka yanga ye ba ndenge ni a fonctionner pe akalikila ra produit minenge sani et Israël lobby. Pourquoi tous à contrat aux États-Unis a fallu qu'il y ait des bateaux na prêt aux États-Unis. Il faut doser mais PC un pas moto moto c'est ma moto on a tangi comme on a beaucoup temps à comme na bombia parce que ça la bien tapé musicien PC ngoye après na otala makambo na mbalasima mi collègue ya toye banini to ça parce que d'après c'était pas na lendi sa orchestre makambo na tenge zali pour parce que tu ba kopesa toujours les mains yango wana on mona voyage yango déjà identité ko ezala rapport avec voilà mais to telemaka na kati ya maison mère lelo moi zunguke ezali entre ba ressortissants ya wonye musique à maison mère na le roi de la forêt na moni attaque émission mo ya c'est le scrum au le va mettre non seulement Ranson mais na bandeko ya quartier la terre se mettre en garde parce que à mon avis moi quoi bandeko ba tout voyager la comme ya plutôt ya maison mère ils allaient plus Roger akendaki na ye moi bien té et puis azaki te formation na bato ete ba cri oyo c'est le bandeko boire comme tane ko pesa Bikington mais c'est le azaki penza l'importance ya gravité na kati ya maison mère rôle c'est le na kati ya maison mère azaki ni à part aux animateurs tous à la claire pour nga lingo ba rasembo pour na vana ba OK oya mutu ezala ndenge ni au moins partir ba studio oui la robe ça va créer belé c'est le robe ça on a fait 4 écrits na 4 écrits et répète ça toujours le meilleur sikoyo c'est là on charge pour l'année tant que comme maganit na ba concert minene et comme ma Bill Gitton a ébike ma biala a faible na danse nani Adjan a faible na danse il faut Bill aille ba ko diriger spectacle alors dans toujours na katikati il est muto diriger bino na ba makamuna tout brosala siko yo rôle ya seleo na Bill Gitton ce qu'on a au on attend et là toujours c'est le dans ça yango monaka bazalaki nécessaire na musala o banosani ke bane ko sala ko différencier le côté pona polémique biso na ba age to do bimana mokili moyen to pesa bato sous chance te poto suka na polémique exact to yeba ko loba sembo poto encourager musala bande ko basala ki lobby po bato pe ba royeba ko landa nzela na bango ba yeba ko sala possibilité po pesa pe le meilleur donc différence yango nde yango peut-être ngo lointé donc ça la rata ko musu digete c'est le temps on a concert live à Komara Bill Gitton à Komara chef ya chorégraphie na kati ya scène donc c'est ça les problèmes différence dans Komara voilà connaissez ma vinga le tozana phénomène il y a ba fanatique au ming bazali toxique bazali parce que le dit était aussi si que ça c'est le 11 ceux qui azonga pas ouais à mettre bango en garde siko et dans on au moins na moto nyoto da pembeli uso tia wera so chrétien uso de sele c'est les azora na temps ko zonga la bango ta zonga toujours pas vieux ça et pesé par rapport ya ba et ta que PSG pas timbela yango makamla bino bozo sala ta na tala ba TVT so que zongi wana boye baga ne bosila na makambo la ekene la toujours marabu est-ce que les on a bandeko ba ya na maison mère parce que les on a kati ya lenga ngope makambo ezela ka
ceux qui par exemple connus les gens engagés exemple par exemple dans son héritier Watanabe ceux qui connaissent engagé maloba moko boy tant ça la contre ya musicien moko boy directement ba moment que non connait star zaki délégué pas héritier Watanabe ils ont c'est quoi sentiment ya mutu yo gérer ngote parce que tant yo sala ba sortie médiatique na yo et concerné makambo batindelaki yo pour ye bakete na yaki photo pour la sala boy revendre tant suna désolé à London sérieux plus que DHL. On va dans la Dodo Maziza, Motema ya Valentine Maziza, na kati ya Bilbao, et dans le lenge na nini, na lenge kindela. D'ailleurs ko lo batte ceux qui yo sali ba sentiment na yo parce que ouais on va ndaté, ayebisa que depuis Roger sala interview mon pour na boyko et quoi aboutir nani. OK. To lo bagalo moko. Et ça na ba pilier à BCBG akala, ne ba région de JB Piana parce que au bazin na ba orchestre était au épée saramaka makam ceux qui bazangi na ba orchestre épée saramaka baroza na communion na JB Piana on faut de la claire pour le jour sur la vie big kitanga big ton o luka vieux bobe tete logo moko be ote e luka to sala ngo fait o felinga bi lelo o to na conscience est-ce que logo ni yo lugo ça wera son que bo sala bi ne bele po ke na ndenge o fait lele comme na makambu kete eza makambu ya mopa partage monge bima plateforme e bo ye bandenge nini bon télécharger pour les ventes ou la plateforme comme le passe tu vas talio et foutu na ndenge nango tu vas télécharger pe ba sombi na vente digitale et que na lolenge nango me kala tono ke ni mabonge na semba de musique oye na ndiaye oye na sokat oye na bondowe oye pa ve la misette oye za na makambo ndenge kendela oye na makambo ne tu ba teka ba la mouleur oye ba ndoko teka ni le teka ma sous vente physique ezali kalozo au monde nyo to teka mateka mbozo mona mais les comment il y a la vente digitale et comment un peu difficile pour que les amis sur le disque bimi partout dans la victoire besoin de disque de temps matin midi soir pour la nuit beaucoup on a fait les mêmes jours mais les comment la plateforme moment là côté monsieur courir zali côté monsieur peut courir ça ni exact ya passe il y a ba makambo différence et ça la kaka na musicien nyoto longue pas présent na ye so ko sala makambo avant d'esprit à voyager na bateau et dans la communion mususu mais on mususu des rappels à kene ko luka ko kite so raison qui pas présent et présent peut se perdre quand monter au boulot qui musique est facile au moment où on ngite ando tonga yo dans lingo lo bateke tsoki ba musicien balonga kala soki ba yeba présent na bango la to zala na mauvre ceux qui ke bino mo bozara na ba n bozara na ba kanda na bino mo be boye baga ko gérer parce que na mokili to na biso libela te ngambo ya bon mo itondima et a toujours mabele donc c'est ça les problèmes ngo yango mona ke c'est au vent sur la bien na ba pegi kinzunga ba trésor pembele ba papa yoyo trésor bank ba lingamba mbula na kati ya bunya petit chiko pululu do ikolo ba rozana na bino nyaza to makamona to e kendela na lolenge nango donc photo ye ba kaka ko garder kaka bolingo et loko leki bolingo exactement parce que ngana mona déjà tout est poussière parce que bible ezali na bateau nyonso bazalaki puissant bazalaki pe fort auto lugara to comparana na bango so ko telelo awa cerveau nyakos anola ta danger mais nzambe so cheka Salomo ya nyakos maman ça akitina se so ko vandika ngana yembaka danger lokola Carlito so bimisolo ka David oleli ngana beta guitare danger ale makaba oui quand ba tilo ka David abeta linanda po batbasane donc nzambe bazana bato ebele ya danger ote film obe londonien tonganda immeuble na kasabu usa takata komina ngi yangi mais otaka moi sandumba sokolaka Yesu Masia makolo passe pas malati mutaleki femme wana azate dans nzambe bazana bato nyonso tout o bazali vraiment ba super baza extraordinaire koleka tous les bateaux ba renyana te ya mokilo donc nyoto yeleka nzambe ozaka toujours na kembo na yedo voilà connaissez Mavinga to clôturer vite fait Weranson le roi de la forêt le nakati ya bana nyonso ya Weranson lelo nani nda zo pesa image ya Weranson penza to ko bakeno ye lo lenga bimiseli bana ye pela za lokolo ya Weranson nani to ko ba bon na image ya Wera na bato ba pilier o bako sala ba orchestre na bango oui et na bato nini o bazo sala bato ba sala ba orchestre na bango lokolo ya Weranson c'est-à-dire quoi et loko nyoto e yaka na ngonga pe na tango na yango ezali na bato nyoto to komoni ko bossa na pona ni ko pesa bato chance na kati orchestre ba sali disque na moment ya ba énergie na yo pe na force o yo zanango et ko ke ne pe na ba pilier na pe pesi bango pe batelemi et ko ça pe na motu musu ba pesi pe chance ya disque ba musicien ba ye ba kotalisa mokili pe to uti e pa ya père na biso fulani so yé mo au fond du cœur abimisi ba énergie te pona ko transmettre pa na bino moi ko pesa lo malamu exact donc il to pesa chance na ndenge mokili yo sani e ko kenda donc to yé ba ko
kopesa les meilleurs na ndenge tovandi sur na awa. Voilà, Komista Mavinga, chemin de la gloire jusque là aux hommes na terrain ndenge. Vraiment chemin de la gloire et dans la musique o eza ya mutu. Eza musique ya libumuté na makolo. Eza ma musique ya bato ya mayele. OK. Tanga nzembo oyo héritier yembia makamwa monde na bato ya monde. Alobi kete chauffeur à corbillard a même course ya ebembe. Basali shit bakole ebembe ba moni ma chauffeur à corbillard bukani makolomi mibale. Mais tellement bazala ki na intérêt ya ndeko na bango mowe ipona nkunda. Ba bengi chauffeur wana nani? Faux chauffeur. Pona nini kete? Ba diokeli mawate. Pona nini? Batali ga intérêt ya ebembe na bango de ce saini ekufati. Mais chauffeur a même ke bemba bukani makolomi bale bakole ebembe ba bengi chauffeur à corbillard faux chauffeur. Donc il faut mona kete makama monde eza très compliqué à babita de la terre. Bazanga mawa. Donc il y a un moment à ba texte héritier ezalaka il faut dans le cerveau au raisonner très bien. Parce que ça ba texte mo ya terre à terre. Il y a un moment à zoakata ko réfléchir plus loin pe ça la ba disque pamba te pona nini. Au moment que chemin nino ni au moment disque nino ya retirada. Et ça ba chanson moko beloba très capital et loba maka moko be très génial. Mettons on a mis 11 000 démons et comme ma rappelle na yemo comme un embarras de choix. A comme ma rappelle na ba menace ya ba texte là ya yemoko. O ya mema un texte zo mbuyeye ezo membi pe na ningo moko bezo ya zunguluke. Yango mona ka zo atteindre ko réfléchir pour la nini et ça musique ya batuya ya mayele. OK. D'accord ba musique intelligente ayeba katina nini apesa ka batu le meilleur. Donc, il y a un moment vraiment que pour l'anglais vraiment chemin de la gloire. Donc, il y a même un linga la médaille pour la mindelle de bayo comme oh bah tu vas comprendre en facile. Oh, t'as que biso tu vas t'azumuluke. Moi, tu comprends même message héritier Watanabe. Exactement. Donc, il y a pas si encore. Invitation au cours ardoise, mais avec divin. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow divine vous exagérez, on n'aime pas le pays comme ça, on n'aime pas le pays comme ça. Voilà, tu as souka si faut lancer un message clair dans l'émission à Nemo ou le Bani Kodo Kawala. Donc, il réflexion à biso, faut te pousser à réflexion à biso. Tu as vraiment ma kambu, oh, tu es baguette, mboka na biso, limboka moko, munene. Et ton dipé na bateau maël, et pe bateau pe à bois, ya boigna. Mais tu commis qu'au soit, cerveau na biso, tu côté qu'on a cimetière, mais nous autres, on a biso le tamboulada dans les vides. Donc, il y a un moment, on n'a pas ça, tu dois subir pour na bakaliki na biso. Qui est en dato doit avoir conscience na biso tozong ni samariel na biso na cerveau peut va remarcher sur la ligne. Donc c'est ça les problèmes. Voilà ba moto pesta bana to kawa. Vraiment merci encore et comme na tango ya vous va moto ye ba ndenge nini ko pesa vraiment makamuna ngongo. Vraiment merci beaucoup na bato na tsobazili bako ya Rolanda biso vraiment Clarisse de Canto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Chaga Lutadila, amigo Jean Lutadila bana mame mili. Vous allez toujours bien vraiment Hervé. Voilà, yebisa vraiment Edo, Edi Mosengo, donc bozana même moral na ndenge zalaka kana restaurant Afro Meat, donc na ndenge makamno zalaka na kati ya Lul, président dom na Lille na pesombo te présent Jaguar Dominique, boss papi matalata la matos na taille lisusu na musika na romona. Sam kuku le nécessaire motema aimé kuku Dodo Maziza na kati ya Bilbao, motema ya Valentine Maziza donc ekolo ayeba koza na bino toujours diki tout raison passeport 50 étoiles passeport aigle kolo ayeba koza na yo makamunyo tout vraiment ils alla toujours bien na tel les sauces au maître Patimba na kati les grands pètres na kati ya commune ngengel kolo ayeba koza na yo exaucer yo yebi nini to kena na makamunyo to kena toujours rabi yebisa chibu abongisa caractère na ye na makamunyo te za c'est dans ces pays bongisa makamu edi muyans ko la raté mokili ezali yanza Yanzambe donc tu ba makamuno c'est la devant vraiment lever autour des gens Willy Kolo et Barozana OK mafumbe makamuno te ça la bien Jamoul Kanza oh brut to yeba ko bongisa makamuno surtout avec Philippe Mbele donc
camion bakomi ko déclarer donc et oumeli a trop faut changer donc rose na fortunaire tamula ibo été donc etoye ba ko bongisa makambo na to alino ka gouverneur no yebisa dani njuvula to bongisa makambo wana Belinda lita mosi nzambe 6 étoiles toye ba ndenge ni to ko bongisa makambo wana toujours que limemi za na biso atose sunda konisa a bongisa makambo na to si na bongisa déjà makambo limemi za la carte na biso merci beaucoup monsieur Kevin Mohamed chama sunda motema Mireille leka vena ngabi konko miango bibora kolo ayeba ko bongisa makambo na to ndenge ezalaka makambo nyonso to donc tokoyeba ndenge nini tokokendele pesela ngambote na boss Clovis Fipa motema Madoris Fipa wana ndenge makambo tozali meme ndenge kendela komisela ngati bambote na ngai pa ya Sam Kuku le nécessaire lokasi na pesa ki epe mbote na bandeli vraiment que Sam Kuku le nécessaire motema Aimé Kuku yo bo araye pamba kaka te ko boka na mère da so bo ki mo ga pamba mère osani Aimé Kuku azosili kadaki il faut couper na mama Aimé Kuku yango mona so bango bazalo kola Dodo Maziza na Valentine Maziza donc bazali bato o bazala toujours na ndenge qui allumé bien vraiment trop bon ça makambo nyonso to kaka. Voilà, merci beaucoup, on est là, on est presque je dirais tout ça. Et pas fierté. Il y a bana matete, Rizibula. Fierté bana matete to yeba ndenge to bon ça makambo nyonso to. Ezaka na ndenge libi. Yabo déjà vu to ba to bongisa. O yebi na ma mbusela. Yake na bongo so pesi bongo temo na yeluka ba problème beaucoup tana Élysée Voka. Il faut bon ça makambo avant makambo beba. Voilà, merci beaucoup. Là, Tokobi na Souga émission. Je dis un grand merci comme ça à toutes ces personnes qui nous ont suivi à la fin. Je vous dis un grand merci. Merci Maître Isaac Moukendi. Maître Isaac Moukendi. Tu as eu un lobby. Tishimbi. Donc, Karate, au monde a mambo au salama, on a même pas salama, on a même ministre, on a peu boy, on a même pas salama. Donc, tout ça va toujours. Mais, ça n'a vraiment. Vice-gouverneur na bisoté et début yeli molangi non na communauté papa c'est ça na on est ma fokuta mana sek nene obongisa makamuna pe ke toujours na ndenga lime ya limemia donc izano be makime donc kuna na bika na obongisa ngaku kuna la sek nene so ebika kete vice-gouverneur na biso et yeli molangi donc papa social et ke na ndenga super formidable. Donc il y a qui tsaka vraiment donc popin on a ma qui tsaka vraiment ya fondation ya roza ngate voilà na bosanité roi de Gaulle bilanga makofi na kati ya men na kati États-Unis d'Amérique mbote également na batu tout balinga biso Christian Lokola sikata papa na Paris batu baramo ebele ba na biso Armani Balove aleli téléphone kufa ki téléphone et la mobile lelo donc baba mbeze be na mukilo nzambi wa se to mona ni balasima et là portez-vous bien, bye bye.